Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme avec un divertissement très modéré. Bienvenue mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Comme vous le savez, avant tout nous allons aborder le tout premier élément, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur qui est dirigée par Maman Marie M5 depuis Liège ainsi que votre humble serviteur Alain Ndélé. À travers cette opération, soyons sensibles et aidons les démunis. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Nous prenons ces images et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termine nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peu sali yango zamba pambola bino. Nous sommes de retour sur ce plateau, une nouvelle opportunité. D'ailleurs, nous avons, il y a eu baisse de prix en ce qui concerne vente de terrain. Pour la bande de Webidja qui est à Toronto City et par terrain Zalaki $2 800 et puis $4 000. Voilà, il y a baisse de prix. Les lots avec $3 500 aux UP terrain Nayo et première tranche chez Ali $1 500 et $1 500 qui restent au Foutango. 3 tranches P au Silici. Bande de Kwazana terrain, tout le Kabango Balobini. Ya sika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele ya tata lopango esili Toronto City a Maluku bana RDC congolais opportunité ya sika mona mboka pe sibiso avec $4 000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango avec le $4 000 okoki kosomba cash ou soit par tranche et salami ndenge nini obanina avance $2 000 et le 2000 qui reste au Kofutango par tranche 500, 500, 500, 500 P au Komi Kolo Lopango. Toronto City et Sika Moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée, avec beaucoup d'espace. Nyon surtout au Koluka, au Kokutango. Mais Narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout, pembeni. Ezali solote, tala peyoka. Alors, tu as la concession, Toronto City. Tu as la commune à Maluku, la ville province de Kinshasa, la République démocratique du Congo, et aussi concession Toronto City. Et après avoir ça, on a utilisé surtout. Il y a immobilier, foncier et tout. Il y a localisation pour que tu puisses pouvoir te la situation. Concession est bandée si vous avez ma borne à 2 entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Motuka. Donc raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. Oya Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les la fiable, de se ça. La situation surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que par parcelle, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà, du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes national caméraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales et puis tu visiter nous surtout parce que c'est quelque chose à Moulaï. C'est quelque chose à Mounen est tellement facile. Komi tata lopango, tona komi mama lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact ya poto ezali.
ya Kinshasa ezali mbongo ya muke avec 4000 $, okomi tata lopango to mama lopango. Makelele ya Bayer bayo. Ok, merci beaucoup. Alors nous vous attendons. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau notre invité avec elle on va aborder un sujet et puis en ce qui concerne la femme, comme nous luttons à ce que moi si Azala a gardé ma valeur naïe. Alors nous allons essayer un peu de toucher quelques points avec elle. Elle c'est Maman Cathy Munga, elle est naturothérapeute et elle est plus à présenter. Elle a dit Moko, il y a Oyo, Mesana, Koleka, on a plateau, il y a Nouvelle Tendance Télévision. Maman Cathy, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Landele. J'espère que ça va. Oui, tout va bien par la grâce du Seigneur. Ah, ok. Nous sommes très contents de partager ces très bons moments, bien sûr, ensemble, Nayo. Mais nous allons rentrer de côté de la régie. Si nous sommes de mèche avec la technique, on va toucher, suivre ces images. Question de nous tromper dans le bain et on se retrouve tout juste après. Suivons. Voilà, nous avons suivi ces images. Notre sœur, nous voyons une dame qui est là en train de pleurer. Elle pleure pourquoi? Tout simplement parce que elle est dans la prostitution. Donc, elle est prostituée, elle a passé une nuit blanche. C'est vrai, elle n'a pas fermé l'œil et tout ce qu'elle avait récolté comme sous, comme argent. Et elle se réveille le matin, je ne sais pas par quel miracle, et elle a tout perdu. Alors tout avait disparu et c'est comme ça qu'elle est en train de pleurer. Ces images, ça choque, ça dérange, c'est vrai. Sinon, on va tirer quand même une leçon parce que ça dérange, ça fait très mal. Vraiment, n'invitez mon qui les autres qui doivent. Maman Cathy, moi aussi, je pense que c'est vrai que ça échoque toujours comme on a des déconnants basi, comme on a niveau boy, tout le monde déconne combien tina niveau baluka na poto boule beti et puis ça le cola ma belle net à est oui, terre jaune. Terre jaune, vous sentez que mutu benazo qui peut le sous-souter azo baluka na poto ba infection paye pas alors tout ça. Pourquoi? Parce que azo coca condimate. Alors réaction par rapport à la vidéo. Merci beaucoup, Papa Alain. Omoni tangu na yaka awa. Naebi kake eloko moko kozela. Ata na eli produit to kota kake eloko moko. Soki nazoya wa nazoya en tant que modèle te. Soki nalobi naza modèle c'est trop fort. Nazoya awa pe pona ko dénigrer bandeko na nga ya basi te. Parce que baza basi nga pe naza basi peine na ye eza peine nanga. Pardon, était le fait qu'il y a un être humain, donc passe naye et ça passe nanga.
Pour nakobakisa pe ya maloba, c'est mieux totanga Bible na Romains chapitre 6 verset 23. Toyoka nini Bible ezoloba na biso avant que tout ça là bas commentaire na biso. Voilà. Romains 6 23. Ok, là c'est Romains 6 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. Toyena nous na partie B avant de kota na A. Bible ezoloba na biso, les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Vie éternelle okozwango kaka en Jésus-Christ. Parce que Bible ezoloba na biso, cherchez premièrement le royaume des cieux et tous les restes vous seront donnés par-dessus. Tozo kenene na chemin détourné, yango tozo kutana na bambiscade. Soki o luki nzambe, non seulement oko gagner na sena moi, oko zwape bomo ya seko. Kotika Jésus-Christ atambolisa yo, ezali assurance. Eza sonaste. Eza ba assurance so ba pesa na potote assurance vie. Assurance vie c'est Jésus-Christ. Parce que ayebi ba projet o asala na biso, ba projet de bonheur et de paix. Déjà mutokoki ozana na ba mbongo ndenge na ndenge, mais so ozana kimiate valeur ya mbongo ane ko yebana te. Bato musu pe bazaraza na mbongo grave te, mais kimia na yewana ndezo sala et garder à vivre longtemps. Le Saint-Esprit, c'est lui qui dirige le pas de ses enfants. Donc, tant que vous êtes déjà en Christ, Saint-Esprit a diriger papa na yo. Banzela oyo peut-être ngaki za l'embuscade pour na yo a otali sa onzela mususu. Nzela oyo ngaki olanda peut-être accident eza liboso alekisi onzela mususu. Tozala rappel terminare ongo matana transport bato musu ba weleli ozu moyen te osili kikutu. Mais tant que yo ozwa taxi à sima comme liboso taxi oyo mataki te et sali accident. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te dirige. Ayebi ke likame okoma kuna, donc faut pas moi nanga akota wana ale kanzela mususu. Si ko ba chemin détourné na biso, on est livré à nous-mêmes. Jésus-Christ aza na katité, maman aza totalement homme charnel. Parce que bato bazota musamana nzoto bazali pe na posa nzoto. Bible ezoloba si vous aimez les choses qui est dans ce monde, l'esprit de l'Éternel, l'amour de Dieu n'est point en vous. Tant yaza ko se prostituer parce que ayebi que pour nzoto kitoko aza moi si penda tonda. Moi si openda mobali soka tiena ndako alobi so yabi madame azoya vous sentir peka oui madame azoya basi ba pesa mibali valeur na corpulence na nukaka aza parmi basi wana mais sikoyo au lieu atia valeur ajoutée wana en Christ pour ebakisela elisusu akena ngona nzela ya kindumba tolobi awa. Partie A, le salaire du péché, c'est la mort. Mort est coquille cause à la physique. Mort est coquille cause à la spirituelle. Mort est coquille cause à la matérielle. Mort est coquille cause à la financière. Mort wana, ezako se situé en 4 choses. Yé akutani na mort financière parce que azalaki na 400 000 na ela butu oyo alaleli pongite. Mobali azala en mesure ya kosala 10 coups, c'est extra. Na normal, c'est extra. Est-ce que 10 coups wana asala ki yango yemoko parce que Bible ezoloba soko sangani na mobali nzoto moko milimo oyo azalaki nango bokaboli oyo pozalaki nango bokaboli. Mbongo ya pesi yo elimwe bayibi yo teme elimwe. Est-ce que diku wana betaki yango ye moko abetaki yango na ba esprit ye a ba utiliser ka comme enveloppe esprit boyaye abeti kuna ye esprit kinganya ye abeti kuna ye esprit pakala ye bango nyoso 10 ba se déverser na nzoto nayo o batiki na nzoto nao oyebi te oyo pe ba memi yo
oyebite parce que molimo mabe akoki oyate pour ça leur plaisir non sera l'élysée aussi côté au l'élysée plus tard parce que baza quand même na capacité à comment avenir moi non arozala moi si kitoko moi si akobala mobali ya mbongo avant yo koma kuna bango batieli yo déjà ba ambiche moi mutu mobo ya timola zelo kuna asente yo moi mutu mobo ya melaka bangi ya sala yelo kote asente yo pour que comme la destinée te diable a combattre présent na biso soki futur na eza meilleur alors pour comme na babiloko anate il faut qu'on s'attache na Jésus-Christ milimo wana bakoki otikela o ba miom bakoki otikela o cancer 400 000 wana ekokoka kutu ata te kosombela o moitié ya kisi durant maladie o ekozwalo lelo zu 400 000 oui mais lobby est-ce que 400 000 wana aussi ça cancer est-ce que aussi ça ba maladie incurable o bango batie pa nao à part ça batie yo nano mais o ba memio oyebi étoile nde salaka sécurité à moto parce que na boye nazana eloko te mais eloko nzamba tiekati nanga yango nde ko sala nga meilleur ayibio eloko e ko sala o meilleur eloko nyonso ko sala na sena moyi e osimba te bato baloba yango biso to yakande ko tika bato wana parce que biso tozo sala to teka nguba mbongo ezomonana yepa oteka kaka même nguba na yo mais mbongo ezomonana te ce mbongo monani mwana beli ce mbongo monani okuna sali accident ce mbongo monani ba miyibi ba côté libino eza ba semence diable azana façon ebelé akotia semence na kati ya mutu akoki tia o semence na parole akoki tia semence na eloko ya kolia surtout na rapport sexuel ne place wana ezapea accès libre ce qui est déjà tiqué les monnaies ba onyo so batikali ba omona kai le mbwana et comme le quoi ema ezobenda bango do pembeni no batu bando yaka ya mabe parce que o wana atikeli bango déjà porte polele ya rokota yo mona nga nga fi de chance ngai na okyo le ka veni monter sans mobile ya linganga est-ce que yebi état d'esprit na ayibi nan alimwisi 400 wana kuteza ifungola emisu pona nga aza mutu alela baluka na bapoto te aza mutu akimela mbango na église parce que eza déjà signe ya mabe mbongo bayibi yo te olali nango olamuki nango ezate c'est des signes sokaza en mesure pardon ya kolimwisa 400 000 wana donc il est en mesure de faire beaucoup de choses parce que moi na wana auto salaka émission l'autre fois il y a rituel. Elle n'est plus aujourd'hui. Ce qui est yoka katang tozara kobelela. Ok, na l'église ote, bazong semai, ba pese ba kisi pongi, poalala, muto ezodoka. Pour dire que zaki makambo spirituel, aujourd'hui elle n'est plus. Peu importe l'hôpital ba kenda ki ba mai ba kotisi. Donc c'est déjà des signes. Les salaires du péché, c'est la mort. Mort est coquille cause à la physique, mais ils ont déjà programmé. Ce qu'on confie à l'instant T, c'est que liboso kuna aucun. Alors, Bible est l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Que se cacher à Malamu, c'est la leçon de Jésus. Protection à Malamu, c'est Dieu qui donne. Bible est Jésus-Christ est le bon berger. Un berger qui donne sa vie pour ses brebis. Voilà pourquoi il est parti sur la croix. Mais geste à croix, c'est comme si, comme on a un style, biso tozana moment ya Pâques. Biso Pâques na biso kuneza asomo. Oh, pas qu'Ezali, et là, comment ils ont démontré puissance à Jésus-Christ. Donc, tant que salabilo koyo, il faut koufa penza, on sait quoi na Christ. Ce qui oso sait quoi na été, c'est qu'on pas qu'il pas na oso salani. Vraiment, ça c'est très important. Merci beaucoup, Maman Cathy. Je crois quand même, comme j'ai toujours dit, il arrive des fois où biloko te propose à casser pour que interpeller conscience à Moutonamoud. Si. Moutonamoud doit comprendre que voilà comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer. Donc ceux qui ça il faut pas, il peut au rebonga. Oui. Alors il est très important na bandeko basi ninge lilo quand même un petit conseil quand même bandeko salam dans le monde de la prostitution parce que babilo comme kozonga un peu moins trop. Oui. Mutabimina elima, mutabimina nani boye, bongo et comme papier, bongo tout ça. Alors ce sont des histoires qui se respectent. Mais malgré tout ça, mais batou bazate. Bazoti kana mampika bate. Bon, Bible ezoloba, mes brebis entendront ma voix. Ba oya nzambe nde tozo beta sete boy. Ba oyoka.
o pe ngaka kenenda kwa nganga ayoki mungongo na yo ayoki mungongo na nga message o nzamba interpeller nga mais ba o ba oyoka biso te baza ya nzambe te baza livré à la perdition. Or Jésus Christ a yé pour na bato mabe bandeko na nga ya basi bandeko ya mibali o bozo sala kindumba na ye pour na kochola bino te mais na ye kotalisa bino malgré état na bino Yesu aza na posa na bino. Bible ezoloba venez à moi vous toutes qui êtes chargés fatigués eza ba charge ki numbe ya charge olala te olala na muto yebite okende sika ozo maîtriser te eza charge yaka nango pa Jésus Christ solution kozwama eloko yozo lukana Yesu aza nango ya original apesa yo pe apesa ka mutu selon désir na ye po posa ya motema na ye ekokisama. Conseil na koki kopesa boyamba Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur parce que to komi na temps de la fin biloko ya mokili o ezo beta biso na miso ekoleka il y a que Dieu qui ne passera jamais. Infiniment merci maman Cathy. Alors nous avançons. On va prendre le témoignage. Oui. Le témoignage, un petit commentaire déjà avant tout témoignage. Isala qui n'ingénie. Au fait ndeko nangai azali na États-Unis ayaki komona ngai le 31 décembre ayaki na ba résultat na ye akomi yango na papier bokomona ngo pe pona sangisi yango nyos résultat ba komi na papier za ba résultat o ba pesa ki ekuna après examen na ye pour dire que il est un azospermie tango elinga résultat na consulter et na capturer pe consultation na biso bon mon date le 31 12e mois na commis état oyo azalaki nango en fonction ya ko interpréter ba résultat mais na consultation nga c'est clair pour dire que c'est un azospermie et azui ba kisi na ye akei na la kisi pendenge ya komela sikoyo pardon papa la bandeko bazo réaliser te esengo nini ezalaka na moboti babenga ye papa surtout quand c'est de ton sang oyebi ke o mwana nanga eza esengo moko eleki bamituka eleki bandako soko ozala mwana oyeboye napesi yo consultation napesi yo kisi napesi yo pe ba interdiction kisi wana po esima ezosenga omela masanga te omela cigarette te bakisi ya mindele omela te à moins que moi paracétamol moi suppositoire ça passe mais bakisi wana nyonso omela yango te po ba toxique ezana bakisi wana et atténuer efficacité ya kisi na pesi yo te et puis fait de ton mieux de manger bio ye akozwa kisi boye bake bameli atiki na ye masanga te azosala na evi na ye ka ndenge bandai kosala ale résultat yete alobi kisi yango ndenge olobaki na moni eloko te na ye pena na témoignage pour natalisa bandeko que moi je suis dans la vérité et biloko na sala kaiza biloko a solo témoignage on a elibino parce que ndeko na nga na a permettre nga na ya na biloko atindelinga sko résultat na ye azwaki yango hier atindelinga ngo asali moi séquence moko so ya 30 secondes mais c'est possible bato ba monde asali yango et puis alandiselinga message par écrit pour me dire que merci maman Cathy maintenant je suis en bonne santé. OK, super. En bonne santé parce que il est arrivé à Kotia moi 6e quelque chose qui était impossible les années passées et comme possible yango na un témoignage bandeko balanda. Allez, on va suivre le témoignage et on se retrouve tout juste après. Témoignage Tolanda. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes de retour sur ce plateau. Merci pour ces témoignages. Et puis d'ailleurs, bandeko msuso bozali ko se faire consulter par Maman Cathy. Je crois qu'il serait mieux aussi de temps à autre, tant au monique au palpé, quand même résultat mora malamu ozonga na témoignage pour et encourager, motiver aussi bandeko msuso oyo baza penzana na confiance te. Merci beaucoup surtout pour la image oyo. Alors je crois déjà cela veut dire que quand au maman
Katia Lobela Abisso déjà, c'est-à-dire qu'il est en mesure, il y a qu'au traiter à mon bandeko, oui, que non, aux appena mesure, il y a qu'au même ça, maman, mon combattre, à quoi qui aider, afin que superbe nayo, ils allaient en forme, ils allaient penser et respecter, ils allaient composer, la bilo, surtout pour permettre que mon combat, ils quota et pas à maman. Je crois que, bah, produit, il y a plus de variété quand même, mais bah, produit. Alors, quels sont les produits au lelo, qui composent dans la bandeko, bazolanda biso? Oui, nayaki na pirito. Nayaki beaucoup plus na ba produit au Italie makambu ya kobota parce que tozaki na témoignage ya kobota. Pour na bandeko mibali na lobaki toujours bandeko baza na problème ya infertilité et ça a plusieurs choses. Super menayo et koki kobeba. Ça arrive que au bota mois avant après au komi pe azospermi ça arrive parce que tant mususu o geraki eleli na omabe babiloko melaki bakisi moko boye to bela maladie moko boye ekoki ko baby sa sperme po mususu baza ote nga sina bota nanga madame nda na problème non ozaka bien avant okoki pe okoma mabe après yango moni na banaka bango toujours na pirito mais avant il faut y nga résultat ndenge ndeko nanga oya sali aye na résultat nae pour soka yaki na ngote to ngai to za la mesure ya osaba comparaison te yango na senga résultat ya avant na ya après parce que après awa ezo senga na bato mususu il faut bandela mais oye baneni ni so sali contrôle te pirito ezali antibiotique en dehors ya cause l'antibiotique eza élément booster oye permetaka que soko meli yango après traitement o koya kozwa spécialement na maladie oyeli et simba parce que yé azokende kolongola babiloko ekoki ko empêcher que kisi salate et tout muto mususu ba otenga na ngana infection te ngai nazaka na besoin kisi opesa ngai ya robota non aux infection te mais kisi est important na kati ya traitement voilà pourquoi to bandaka na pirito. Tant aussi ça na traitement no ya pirito, c'est alors que oye kozwa F3 vitalité A. Tozana A, B, C. Au meli yango traitement nango ezali ya 3 mois. Na kati ya 3 mois wana na lo baloko la 1 mois ya F3A, 1 mois ya F3B, 1 mois ya F3C. Olandisi yango penza. Soki olandi na ba instruction ndenge na pesi après 3 mois nde okoya komona ba résultat soko ki hôpital mususu po omona pendant le traitement moi si pe azuizemi lokola RZM ekota ke la karaté donc yozala déjà bien préparé au melakisi okoki ko melakisi yo moko te ata soki maman za na problème te pirito il faut bomela bino mibale na maman. Parce que ce qui ba semence ya mabe o tikaki avant ezakuna obakisi semence ya malamu eko baby sayango. Voilà pourquoi pirito te maman za na problème te ye batala ki e balobi aza bien. Il faut maman permela pendant pirito bo mela binomi bale. Pirito pendant combien de jours? Ils ont dépendre na résultat au nakozo. OK, d'accord. Cure ya pirito ezalaka 6 jours 12 bouteilles. Mais ce qu'on moni na telio 24 bouteilles. Na telio 36 bouteilles, c'est que na tangi na résultat na yo, ils ont senga vraiment pirito kota mingi avant qu'il y a. Sinon résultat kozalate. 36 bouteilles et kosala yo 18 jours. 24 bouteilles et ça lui 12 jours, 12 bouteilles et ça lui 6 jours. Mususu pe et koza 24 bouteilles, moi sina mobali ba meli 6 jours, ale mobali a koti na traitement na. Wana na o etali ba papa, ba romela pirito, F3 vitalité A, F3 vitalité B et puis F3 vitalité C. Na oyo etali ba maman awa tozaka kana kisi moko me ba kisi na bino nyonso ezali. Maman soko za na problème ya règle ezo katana. To règle na yo esila ebimaka lisusu te. To règle na yo ezobimana ba caillou ezokende tendance noire, tendance mauve. Ça veut dire que anomalie ezali. Yo o règle ebimaka un jour. C'est que problème pe ezali. Règle douloureuse, problème ezali. To bandaka toujours na pirito. Après comme la pirito, ceux qui sont en couple, bon melango yo na mobali na yo. Soko silisi au kotina débouche règle. Yo kolobalanga te mamanga règle katana nazana besoin remonter te. Règle mususu katanaka soit au komi na ménopause,
soit ba infection urinaire, soit ba hormone na ba ovaire et sili. Si ko pour traitement na biso simba, il faut mela débouche règle na remontée d'ovaire. Bango mibale ba kendaka nzela moko o azo produire ba ovaire, o azo produire ba hormone, o kuna zo déboucher règle et kozala plus rapide. Si ko soki to sili si na traitement wana na kopesa yo chauffe matrice. Tenga nazaki kana problème ya règle si ozaki na problème ya règle or ovaire le fait que esilaki matrice est comme moto. Ovaire na hormone yango nde ezalaka réacteur yango nde echauffaka matrice. Siko so yango ezate matrice est comme malili. Tango komela yango échauffer aux matrices comme ça tant semence sekoya et kokota facilement au komona évolution. Or soko sali bongote et ko compliquer traitement ba résultat mususu et komona nate. Yonde koyo règle et boucha to trompe et boucha to zana kisi awa et ko sunga pona ko déboucher trompe. Donc yango nde ba kisi na yaki nango pona batoyo bazana ba problème ya kobota. Mais en dehors de ça, qui s'y n'habille à tous les jours, tangabio, mwamba, pomade, yango ezanga. Merci beaucoup, Maman Cathy. Alors, comme je vous ai toujours dit, mesdames et messieurs, surtout Bandeko, vous avez des difficultés à voter. C'est ici, on a des questions, ils ont des papa, est-ce qu'ils appellent à solo? Est-ce qu'ils appellent à solo? Je pense que tu as une explication. Alors, nous vous appelons Boya et Belé, parce que tu en as besoin, au lieu de l'exaton, et pas charlatan, les gens qui ne vont rien apporter. En tout cas, il serait mieux, Oye, Awa, Deko Asungayo. Et lobby, je crois qu'il y a le coup Mounanzame, surtout Msala et surtout comment ça là, Nakatia Bonzame et Zapé sous Malam Mingi. Alors on va faire quand même face au public. Bandeko, il y a plusieurs questions, Botunaka, de part et d'autre. Alors on va essayer quand même de répondre à quelques questions pour aujourd'hui et surtout pour les secondes abino. J'insiste, on sait faire traiter à Tinda témoignage nayo, ata ya audio. So monique ngate na banga nanga vidéo te, Tinda ata audio. Ndeko o a aidé yo. Deux fois, on a pris couteau. Il fallait même pas passer un bambon. Peut-être que les ambons est belé, mais pour le boulingo à aider, il peut la qui ça en retour qui vous en a besoin de soutenir hier. Merci beaucoup. Merci Maman Cathy. Merci papa. Mbote mingi bandeko balandi bisika bozwami bozala ki ebele ya kolanda biso. Kombo nanga Maman Cathy Munga. Nazali naturothérapeute, nazali ko soigner au moyen de plantes naturelles. Nazali bongo na commune ya Ngaliema, na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Référence carrière Carré-Grèce. Kuna na yambaka de 6h à 9h30. Consultation 15 000 francs congolais. Et numéro de contact nanga ezali 00243 82 20 012 Nasuka. Deuxième bureau nanga eza na commune ya Ngaliema, na quartier na commune ya Kalamu, na quartier Matonge, sur l'avenue Ikelemba numéro A9. Kuna na yambaka de 12h à 14h30. Consultation 15 000 francs congolais et numéro de contact nanga ezali 00243 82 20 012 Nasuka. Nazali bongo kosunga bandeko bazana problème ya hémorroïde interne tout comme externe. Bandeko o bazo souffrir na ba infection urinaire en répétition. Bandeko bazana problème ya ba maladie respiratoire, asthme, sinusite, bronchite, PMA qui s'ezali. Yondeko souffraka na glaucome, ozana tension oculaire, obelaka de sucre, obelaka tension yaka na maison chez Cathy qui s'ezali. Bandeko nanga ya mibali obazo souffrir na prostate qui s'ezali na maison chez Cathy pour na retrouver santé na yo. Et puis bandeko basi mibali obazali na problème ya kobota na maison chez Cathy tozana bakisi. Bandeko basuki katana mabandi ya ndenge na ndenge suki kola raté qui s'ezali na maison chez Cathy. Yondeko yo okoma na sensibilité dentaire mino ebimaka makila ba pota ebimaka pamba pamba na munoko ezalaka tout le temps solo yondeko zo souffrir na estomac yaka na maison chez Cathy. Bandeko bazolo ba ke Maman Cathy oza difficile na téléphone, c'est parce que nazana ba appel ebele, en même temps nazana consultation, en même temps nazana na église, en même temps nazana
émission en même temps dans un laboratoire ce que je ticket un message au moment opportun na ko rappeler et na ko répondre à na préoccupation na yo bandeko oyo bazotu na ndenge nini bakisi ekoki kokoma bisika bozali ba agence ezali ya ndenge na ndenge soki ozali na besoin ya kisi benganga consultation ozala à l'étranger ozala sur place consultation eza 15 000 francs okotuna ngai naza musika okonsulte nga ndenge nini na ko consulter yo au travers le téléphone au salenga message ya biloko ezotungisa yo et puis soit au salenga voice ndenga na ko répondre et puis na tindeli yo prescription voilà pourquoi dans le baraque consultation c'est pour tout le monde otenga na tindi déjà ndeko na kuna nga moyen na consulter zate si il faut consulter parce que ndeko na ayebi makambu nini ezotungisa ote o expliquer qui est peut-être likolo naza na besoin ya version na yo moko yango na sengaka consultation pour na ngina solola na yo na pesa yo kisi ko solola ne veut pas dire kaka na yamba na téléphone ato tindelinga message c'est la même chose pour na ko réagir kaka na yango wana na ngaki na pesa merci na Lara Drone une équipe mobimba ya Nouvelle Tendance Télévision merci na évangéliste Michel Kouchou pour l'apport na yo merci na assistance ya Afiandoma merci na famille Cursus Honorum de Lizipa pour l'apport na bino na musala nanga vulgarisation ya ba statut ya ba story na pesi bino merci merci na famille Munga famille Mukoka famille Sengam famille Molengo pour na apport na bino nde bondima kozala ba kobai ya maison Chekati sans bino qui si ekoki ko bimate sur la voie publique et merci mususu na pesi na équipe mobimba ya maison Chekati pour na musala kitoko oyo ngai na bino tozokoba kosala ensemble et merci na le grand gérant Noël Ndole autrement dit Yangiama soki Yesu azongite nde tomonani mbala ya sima bye bye.